na baebanso bakolanda biso kati na Rango TV. En tout cas, nangonga oyo tozali bongo ko émettre en direct de Manchester. Na kati na studio tolobi tokopesa mbote na baebanso balandi biso to pe bakolanda biso, ça dépend yangonga bokolanda tolobi mbote na bino banso. Ezala bonjour to pe bonsoir. Batata ba mama bandeko. Mbote na ngai ekokende liboso na DJ Brandon, notre jeune frère oyo a accepté Sakabiso tant tozalaka na ba fête topé na karibu. Tobosanite patcheli na Bolton topesi bambote mingi na Bolton kuna na Cheko tobosanite tokolanda pe ndeko le mécanicien Mbala en tout cas tobosane binote. Sans oublier le grand concessionnaire Trésor Okoko. Trésor Okoko tolobi bote salute nayo. Mon frère Joël Chikwanine na benga kai Chikwanine emoka amona kamo kanenge na benga kai na kombo ya mboka ngana lobi ezali kombo nayo, donc je t'appelle Joël Chikwanine. Un grand bonjour à toi. Patambela tolobi bote nayo moninga ya Manchester. Apparemment pe ozala vraiment pangi. Bon, tosolango mukolo tokutana très bien les sous. Na Katia Manchester qui a dit que ngai nazalaka na famille te. Na opesa mbote na ndeko na ngai gère des ites masera et pa wapi avandi na Cardiff. Ye na Marcela Aronson madame kombo Aronsonde et soit kangai na motema tango na koloba yango et zalaka moi kitoko na ko prononcer. Gère des ites masera, en tout cas un grand bonjour à toute la famille. Bana nyonso. Efrazi desite na boka États-Unis. J'espère que au lekisi ba vacances malamu kati na boka London pe Cardiff. Emily Nzemba motema ya JR Ikoli to pesi bambote mingi. Tous peuple ya metelo pe to robosana te. Mobali ya mama Emily Nzemba. En tout cas, ils ont ba coïncidence ba kombo ezala koto yo yangwana soki na kanisi na pesaka bambote na batwana. Gauthier Mascotte et Jack Mengi de London, on dira un grand bonjour. Jack Mengi, moi Mikoleke Bele, Masolo Ozoyo Karate, mais Tobo Sanyote to kanisi yo kaka. Voilà. Salut Teba Papa, Tobi Zidane Fikou, la présence sur le terrain, Nakatia terrain ya Manchester. Cyril Modogo, le grand patron de Caribou, un grand bonjour à toi. Pourquoi pas saluer Vivien Bondjeka et Vicky Bondjeka. Le grand frère Mwalimou, un bonjour à toi aussi. Avant de terminer, je vais dire un bonjour à Malala Puce. C'est vraiment Peacemaker, mon ami personnel, un grand conseiller, vraiment quelqu'un qui te dit de bonnes choses tout le temps. Roger Malala Babi Mokuse Atalo, Topesi Bambote Ebele. Bandeko Baboningo Tobo Sanité, Blaise Simbo, Montage, Akika Lala, Rocco l'anglais, le grand dondon Dompouya. Mon grand frère, Bambote Nayo, Yangwan, Mazini, Petrobi, Mbote Nayo, Rana, Prince Mabika, Mobali Abatuya, Maman, Maggie. Moruba Nabiso ya Pembe, Tolobanini, Masolo, Alelo, Zali, Masolo, ya musique. Chronique des stars, Alelo, Bastar, Bazali, Belé, parce qu'on va parler de la musique congolaise, les stars de la musique congolaise. On partira du grand frère qui s'appelle Kofi Olomide. Kofi Olomide ne laisse pas le temps aux jeunes. Il continue à résister parce qu'il a toujours en... Pardon. Kofi Olomide est toujours en vogue. Moussa les Kokende, légende, en tout cas, beau Luka moyen, beau ça est fort, beau déguster Yango. Ferregola, Alobi, Nazali businessman, peut à reconnaître que Ayebi ba warrior, Ayebi ba spiritas, donc Ayebi ba clan nyonso, ba clan nyonso nenge zalaka. Que si ma clan wenge babilo ke botame ali ba spiritas ba warrior ba oyebele bele botama na ye moko pe azali ba gaulois na ye, sans oublier que et pas ya uta banzoi bazalaka ba ko fifil bazalaka etikal moke ba sindifil ba ya ba sisiete so to ebite so ba sindiete so ke ba ko benga wonini. Bata BCBGP bazali na masolo na bango et pas bazali na lolenge na bango ko benga bato. Donc voilà, faire rigola à reconnaître Manique de John et les autres temps comme Manique de John, moi na biso ya Bandal, la sœur de Bandal Nakatia Mikili avec la bénédiction de Watanabe Toto Yatembe Totorino Balobi Wataye yo boaki azu ba boaka berse à récupérer
ba bwaka kinani ya wana récupérer donc azobong ça toujours makambo et ça maka pe na kisinjora mais tokoloba pe makambo yango Jaël Show en tout cas toujours fidèle na Fally Ipupa alobi attaque yo zali fils biologique ya Fally ce que bungeli kaka boss na ye Fally Ipupa akoya vraiment ko attaquer yo donc ye pona ye Fally ou rien. Baguerre et Zakaka continuer na internet. À titre d'exemple, nous prenons Yorobo. Bateau bamimaka poto na ebisio biso chance to débrouiller biso moto leka banzelati to koma chance a moite. Ope botala na bandi ba misu pasi na ba couleur a été en tout cas ma trop vraiment quoi. Bon, wale alega kapona ko sala hommage na grand frère. Bobi ga grand frère ndo ba ba bon mais écoute kama albi ya ba ne bon te. Mais ngana mona ya ba nga yango ba vraiment yo penza ma trop quoi. Bon, voilà. Ça, c'était en l'an 2000 à Londres. Baguerre et Zakakako continuent, c'est-à-dire Yorobo attaque toujours Fally Ipupa. Et à Pessi Malobama B, na Katia, et pas à lancé Malobama B, na part, à l'endroit, il y a directeur Eddie Badiata. Eddie Badiata est commis Marababitumba. Il y a eu une petite menace entre Eddie Badiata et un certain chroniqueur de Paris, Migueniema, bon, notre jeune frère. Bon, discussion. Bagamandu les commis à bagarre et commis à kolobaloba tout kakia bagara kiawa ba. Oui, tout ça qui est interrompu na moi appel oui que Manchester tout ça il y a un problème ya matanga donc appel les alliés pour la précision sur groupe. Tokozonga na masoda biso tout ali kati na chronique des stars avec Rango TV Raphaël Gomatsa présentateur d'Abino. Je vous parlais de conflit entre chroniqueurs et Touya musique. Eddie Badiata attaqué par Yorobo alobi kutuke ezali ke comme il kambo ya bitumba. Donc comité ceux qui bakutana pas nyoso bakutana il faut kaka masasi tope makofie betama. Mais kosunga bato ezali bien kasi yeba nani okosunga. Donc, makambo komi na niveau wana et aussi il faut que tu continues. Est-ce qu'il faut absolument continuer ko sunga bato? Voilà, donc ça c'est la question que Fally Ipupa se posera et il va nous répondre à cette question dans les jours à venir. Bouromon a créé ko sunga bato comme moi passé par rapport à bato mususu. Il faut que vous allez toujours na kan ya bato oyo basé ko respecter valeur ba pesi bango na komemaka bango na poto. On a vu les Bendoson oyo aye baza toujours fidèle na ye ba Sampao ba Tebele ba Joka. Bon, bien sûr il y a des problèmes mais tant mususu komema bato komike moto muso aye akomi koloba makambo oyo etali ye moko, c'est ça le problème. Voilà. Succès landaka yango na débité soko ndenge nini to ebité soki koluka succès ala kaneni. Donc apparemment Yorobo balobi ki azul komi koluka na kaka asala pe kombo na ye moko. Ya kanisaki te ko diembele pa ya Fally Ipupa e ko pesa succès malheureusement. Zalaki mwa bazambo apprécié trop. Zakari Baba Baswe, un bon collaborateur, il y a Fally Ipupa alobité autorité congolaise annuler concert mon côté mais plutôt basu mesure préventive. C'est pour revenir à ce sujet tolobate concert ya Fally eko betama. Donc concert a Fally eko betama na yango kaka. Mais ce qui peut totali na pembeni na yango to ali na concert lokola ya Ferigola Fesigola oyo ezali na budget ya 1,1 million 200 000 dollars oyo producteur ya Ferigola tiaki pona ko réaliser nini wana. Est-ce que vraiment bato batie bambongo na bango ebele wana nani akolinga te bare yango kaka boye alors que salaki déjà mais pona koluka place mususu ali beaucoup plus sécurisant na éviter plus sécurisante si on peut le dire. Bisika mususu za na sécurité makasi na bandi ya moyen toujours de faire une bonne sécurité dans le stade pour que makambo et salama na ndenge ya bien. Concert à Paris le 31 septembre, tozali na Fabregas à Robeta, le 31 août, Fabregas à Robeta à Paris, Watanabe à Robeta en septembre. Mais avant septembre, tozali na deux masolo ya minene. Masolo minene ali entre les grands prêtres Oyo Bazali Mibale, Fally Ipupa au numéro 1 à Robeta le 19, le 11 na
stade de martyr ceux qui changent réalité tant autant stade de martyr to bossa na te que ba famille et belé bazali bon kolela na mona ki balobi 9 morts. Par contre les gens d'autres personnes ba publier qui ba nombre moko inexistant, ba chiffre moko inexistant. Alors 9 morts. On dira encore maintenant une dizaine de morts. Oyo bakufi na mboka Kinshasa na stade de martyr na plutôt na concert il y a ndeko Mike Kalambai, pasteur Mike Kalambai, le chantre de chrétien, le chantre de Dieu. En tout cas, mes condoléances encore une fois na ba li mabota oyo bakufi libato. Tokozonga bon on a fait siko la paix et ali bongo yango ndeko betama le 2 tina le 4. Le 2 tina le 4 ils allaient prévu que Fesiko la Esalema na stade Tata Raphaël. Voilà. Donc 3 jours il y a Milulu na kati ya stade Tata Raphaël ba orchestre rebelle Bengami, balobi Ambasia Kozala, balobi Robino Mundibu Kozala, Werason na Kozala. En tout cas, ba tebele ba Bengami ba Kozala na kati ya festival voilà. Donc apparemment Céléo OP alobité et à Rosalate parce que bon, ba discussion entre les musiciens oui qui paranga ba polémique na beta moi cara. Donc, kaka ndenge tolobaka kata ye donc so na bibo bobenga warel etali bino ngai ki warel na ngai likabino me bopesa ngai nazaka ka vie ya bandal. Voilà. Alors, que peut-on dire sur Bamakambo mosusu ezali koleka na nini? Tobo Sanité, l'unique grand frère donc Koffi Olomide toujours en forme. Les gens déjà que se comportaient quand même bien. En tout cas, besoin de temps pour que les légendes de l'unique grand frère Oazo lutter dans mon salanaye et Zaliwana. Azali la concert année prochaine, en 2025, le grand concert où il y a hippodrome 100 000 places, même ceux qui te remontent à 40 000 places, ceux qui vont le double, sur peuplement, problème. Tu dis qu'il y a un historique, Koffi Olomide a déjà Kaya Batobakufa, 12 morts dans Bénin. Donc, quand on parle de morts dans un concert à Minen et dans la place publique, oui, la place où on a ceux qui étouffent, surtout en Afrique, ceux qui étouffent, c'est difficile parce que secours et yaka na lombango te secours et zaka pénété, zaka pembenité. Alors que on a pas poto, au moins ambulance ezawana ba secouriste bazali ba tiaka ba secouriste pembeni na barranger so likamboza na likolo ba matimbango papa ba bigisi moto mais awa na pas na biso kuna na bamboka. En tout cas esengeli te ba autorité bazwa vraiment ba mesures préventives yamaka c'est pour que ba limiter pénal nombre quoi ba baratezai na 80 000 places assises ba calculer na malamu o ba ko kota na force peut-être va limiter à 2-3 000 à Tabosali, ce qui 85 000 je crois que c'est bon au lieu d'aller jusqu'à 100 000. Quand on dépasse les 80 000 ça devient maintenant très dangereux. Donc si moi à Soukayali que affaire comme Imabato na poto avant de développer deux sujets où ils allaient très importants. Affaire comme Imabato na poto kakabato ba mimakabango na poto nde Batiaka Mobulu Naba leader Nabango. On a vu le cas de Kissinger Abamimakaye na Wata, mettant Bazonga et Kinshasa Makambe Komaki Mobulu. Tout le monde qui bamani qui bayaki avec tous tous nos amis de Bandal, Kitambo, bon, tout le bakaka chroniqueur, Joël Chaud plutôt. Tout le monde qui est comme qui koswana grâce temo makambe comme qui belé moi c'est à motobo fentete azaré moi c'est à leader bon et comme il quoi moi mon ke ba vie privée soto au monde moi c'est leader to yebi que polygamie existe à Rambo na biso donc so leader azana bachine so yami balé na misato ya biso nini na kati biso ndeto za kopesa kaka ba news basango donc comme ma bato na poto est-ce que vraiment ezali nini wana bangonde batiaka mobulu kokota tina kopesa trouble na vie ya fali popa y compris ba journaliste mususu bazala rapé kaka wana poto bazali toujours kotala makambo wana kokota ka ba makambo wana soko tali mutu pena mutu mususu kutu ozanu ne lokote vraiment utanga komba faire gola lokola kofinga faire gola to kolobela faire gola mabe
moto azana ba possibilité koleka yo kuta ko kamato azu abeti yo mbata to abeti yo mbata to asali soko nini. Mais heureusement que tu bateau na mukili bazaka na bango na moi sens et humanisme, mais on ne peut pas faire ça. Mais tala esika to komo kende que Edi Badia te komi soki bakutani soki na Yorobo et comme ke ba betana. Et puis bah, il paraît il y a eu une menace entre Edi Badia avec l'autre là dans Paris, le chroniqueur de Paris dans Mikenyema. Donc tala kaka désordre wana nyos wana kapona makambo mais matali ndule. Ndule ezalaka bongo te kala natanga ba evoloko soki ba beti mutu makofi na balera concert, c'est que asalaki mo erreur na moi El Diablo ya beta waji na moi bongeti pe bimisi mo makila na vis-à-vis, mais ezamba solo leka on eleki El Diablo mon grand frère oyo ayaki ko régler ba compte na yena mutu na ye wajina, mais ezamba makala solo ko tu viens na ndenge na lobiongo ya ba makamuka ata msusu neti aussi bo régler il fallait qu'à tout le battre. Donc voilà ba makambo loko wana. Donc mais ezalaki que comme on a ba directeur il y a groupe ba comme ko soit na banani wana ezaba lamote. Bendo sont toujours fidèles na fali pupa, mais azako batu to la qui est sur batu la qui est sur qui a cause la réconciliation na ndeko na bi azana problème te ezali kaka ndeko na ye alongwe sika azali kuna ayaka à côté grand frère azali. Pour basa asala pega musala o asala ka côté wana. Pas parole petit frère. Ah. La dame aloba grand frère. Soko la dame aloba grand frère côté pe le grand frère mopao a kotombo kamabe moyete. Mais balobi nini bendo son alobi que tozala kaka côté moko pour que tosala musala o sala kaka ozako sala kuno bandi ko sala onka côté. Tam soko zala bien koleka côté wana ozali. Po tam susukuna ba miet wana ekokite. Donc voilà, famille et panzalakate, famille ezalaka moko. Merci à Benderson, mon frère Namaloba Yamark wana. Affaire autotune. O pena photo tanga yango kotanga. Affaire autotune. Feregola alobinini affaire autotune. Et pas moko aleka ki batuna qui est affaire autotune. L'autotune c'est pour les artistes qui sont incapables de rester dans les notes au moment de chanter. Ceux-là qui n'ont pas confiance en leur corde vocale. Invité dimanche dernier dans l'émission Studio Afrique Radio, la légende de la rumba Feregola a donné son avis sur l'utilisation excessive du correcteur de pitch auprès des chanteurs. Pour la star, l'autotune sert avant tout pour les voix mal assurées. L'autotune, c'est pour les artistes qui sont incapables de rester dans les notes au moment de chanter. Ceux-là qui n'ont pas confiance en leur corde vocale, a-t-il déclaré. Selon le chanteur de charme, cet outil numérique est trop souvent utilisé par dépit pour masquer les faiblesses techniques. Pour Feregola, dont la voix chaude et précise a marqué l'histoire de la rumba, maîtriser sa respiration et sa justesse est la base du métier de chanteur. À ses yeux, l'autotune ne remplace pas le talent ni les heures de pratique vocale. Il devrait rester occasionnel plutôt que devenir un artifice pour camoufler les manques. La légende appelle ainsi les nouvelles générations à plus d'exigences envers elles-mêmes. Voilà. Ça c'est maloba Feregola biso tous les cas penachant ata oye oyibandi koyemba me oyemba pe sima na biso. Le problème est nini. Tebi masula autotune ali ba biloko ya sika, mais est-ce que vraiment autotune ezali mabete? Moi je dis non. Je contredis Feregola. Autotune ezali mabete. Autotune est comme mabe soki moto azali ko utiliser yango kaka ndenge na même ligne oya lobi. Soki moto a utilisé autotune pona ko corriger voix ezali mabe. La première personne nga na yoka yemba na autotune, à l'époque je travaillais à la radio dans Skyrock Sambre-Meuse na Belgique na ville de Couvain. Na radio Couvain à l'époque, c'était tozali ko sala ba décrochage na radio Skyrock. En tout cas, Cher ezali grande chanteuse d'ami qu'il y a pour toi comme les vieille. Je suis sûr qu'Azana a envie, en tout cas, Nazana a une nouvelle thème, mais Kazali, non.
Cher Azali, grande chanteuse, oh, on a yokali bosso, on a yokali bosso à utiliser autotune. Ozo Mouna na ba année avant même, Toko Manaba année, donc en 1994-95, déjà, Cher a utilisé autotune. Les loyaux, Ferrego la doit nous confirmer ce qui a utilisé autotune. Bofinga na binote, bolo ba na binote parce que na tout ni kaka. Est-ce qu'a utilisé un autotune? Tu éviter. Mais, na moi, ba discussion entre Batoné, Barba, qui a salé la capé autotune. Mais, autotune, on peut utiliser autotune, ce qui, moi, ba nuance, moko, lingue, ça la. Ce qui est na concert, les alara peut-être pour la garder, et là, quand oyo, au salaki, il y a un autotune, na studio, il y a un benga autotune, et il y a na concert. Mais en réalité, vous voyez bien que autotune, ils ont dit bah technologie avant ils allaient tout cas dans le studio, mais c'est que comment bah ça là comme le cola élément mo bogo ya on pendant la concert pour bêtir en tout le monde y bande qu'on a besoin bah West Africa wa to kenina ba mboka nyoso ya les Nigériens les bah Ivoiriens bah ngokuna bah utiliser yango bah te belé bah utiliser yango bon. Ce n'est pas vraiment de la polémique, mais je suis d'accord à faire rigolo la main à l'objet qu'il faut que les alaka toujours utiliser pour couper sa moins nuance moroboy. Alors, ce qu'il y a dans le conseil des alaka pour garder nuance au pesa qui est dans le studio parce qu'il y a un concert sans autotune ou sans les locaux au yo dans le studio. Voilà. Donc, il y a un wana. Mais si koyo, batomosu so va utiliser autotune. Na moto ayaki alobi ta utiliser ki autotune ayebisi bino ke na sala la autotune bokomi koloba na ye faux chanteur tout ça toko kota na polémique te na ayebisi bino kaka ke biso to le kaka polémique to frolaka yango sans que to loba yango wana bopesa ngo na ba petio mususu ba ken piana na ba zakle ba on baloba makambo na tous ces gens là de Kinshasa to ba oya ba Paris wana ba on baloba makambo polémique wana bon continuer na ba polémique na bino mais na pesa ki kaka moi précision na connaissance on ngana zanango sur l'autotune likango mosu toloba ki ezala ki a fait rigolo ezala ki nini te fait rigolo lobi te ayebi ke ba warrior bazalaka donc fait rigolo a reconnu que ba warrior ba existaka ayebi pe ba spiritas bazalaka fait rigolo ayebi ke ba fanatique ba nan musupe bazalaka batuni ah oyebi pe ba warrior abi mais ngana za businessman donc na yebi makamne ngazole kana na mukili donc ils ont un problème. Donc Gims, sa chanson Spider est single de diamant. Makele les alités côté wana single ya diamant na nzembo ya Gims oya Spider. Voilà, Spider. L'artiste congolais Gims vient de décrocher le single diamant avec sa chanson Spider. Il a fièrement affiché sa récompense sur sa story Instagram où il célèbre les performances qu'il réalise actuellement sur les plateformes de streaming. Voilà. Single diamant, il y a Spider, Sogobotali, il y a Ngwana Batindenga, la serveur d'Angai. Merci. Et puis, qu'est-ce qu'on dit à Gims? Congratulations. Félicitations. Ndenge Turbaka, Nabalokota Bamboka, Oto Vandi. Voilà. Encore quoi? Je pouvais ajouter quelque chose. Je parlais de budget. Budget à... budget à festigola tina ona bazolo bakinazo mona ki bakoki ko jamais ko annuler ba concert wana pambate festigola zai bon on a budget à $1,200,000. Donc selon les organisateurs prévus pour la tenue du festival Festigola de l'artiste Ferregola, dont le budget prévu pour ça est de $1,200,000. Donc cet argent devait notamment servir à rémunérer les artistes participants et à financer les autres activités liées à l'organisation de l'événement. Initialement prévu au stade de Tata Raphaël de Kinshasa du 2 au 4 août 2024, ce festival risque finalement de ne pas avoir lieu dans les délais prévus. En effet, le gouvernement central a décidé de suspendre la tenue de toute activité non sportive dans les stades du pays, c'est-à-dire les autres concernés peuvent martyrs. Donc ça veut tout simplement dire que concert il y a Fali, na concert il y a Ferré,
donc on va faire Sigolana, concert il a fallu double martyr, et Zali na danger. Mais cette décision fait suite au drame survenu la veille lors du concert du pasteur Mike Kalambai au stade des Martyrs. Lors de cet événement, de nombreux cas d'étouffement et de bousculade ont été observés dans le public, faisant donc plusieurs blessés, une situation que les autorités veulent absolument éviter de reproduire. Si un terrain d'attente n'est pas rapidement trouvé, en tout cas entre les organisateurs du festival Festigola et le gouvernement, cela représentera une perte considérable de l'artiste pour l'artiste Ferigola. Le budget initialement prévu risque en effet d'être gâché, à moins qu'une solution soit trouvée pour maintenir l'événement dans un autre lieu. Cette suspension temporaire des événements non sportifs dans les stades de Kinshasa illustre la volonté des autorités de tirer des leçons de la tragédie du concert de Mike Kalambai et de tout mettre en œuvre pour préserver la sécurité du public lors des grands rassemblements. Voilà, peut-être solution que à la soki bafiki ne zalaka toujours na baeta moko ya bien kosala yango na kati ya fikine kosala malamu même ata oya falis bakosala yango na bafikine pour éviter ezala na bakati ba étouffement na public na ba place à minene. En tout cas, ben, étouffement, il y a moyen de sauver les gens le plus rapidement possible. Voilà. Pour bien terminer, nous allons encore revenir sur cette histoire de Zachary Baba Baswe. Zachary Baba Baswe à l'Obinini, sur les concerts, donc à l'Obi que Zachary Baba Baswe à l'Obinini. Sur les concerts de Fally Ipupa au stade de Martyrs, les autorités n'ont annulé aucun concert, ils ont plutôt pris des mesures préventives. Voilà. Donc, suite aux tristes événements survenus dans déjà, c'est alors que l'honorable Zachary Baba, ce patron de JT, le journal télévisé Lingala Facile, et membre de l'organisation de ces concerts surnommé le MOLA, est monté au créneau pour apporter des précisions. Précision en gros, donc, 2 shows programmés le 10 et le 11 août dans la même enceinte, c'est-à-dire dans la même enceinte, et pas nous devons aussi signaler que la fois passée aussi, tant qu'il fallait à Beta qu'il y avait 11 morts. Donc, ceux qui sont morts en tout cas, ils allaient moins passer. Alors, par ces rapports, plutôt par ces paroles rassurantes de Zachary Baba Baswe, le responsable politique a cherché donc à calmer les warriors inquiets de ne pas voir leur idole se produire comme prévu. Il confirme ainsi que les concerts de Fally Ipupa sont maintenus avec sans doute un renforcement des mesures de sécurité avec les événements tragiques du week-end, après les événements tragiques du week-end dernier. Merci. On aura tout dit. En tout cas, j'espère que vous avez bien suivi Rango TV. On se retrouve à la prochaine occasion. C'est en ces termes que nous allons devoir terminer notre émission Chronique des Stars avec Rango Tsassa, Raphaël Ngouma, votre présentateur. En tout cas, on se retrouve la prochaine fois. Mais avant de quitter, faites-moi le grand plaisir. Abonnez-vous, likez, aimez, faites-nous des suggestions, faites-nous des remarques et nous allons vraiment en tenir compte. Je dis et je vous remercie. Merci et au revoir.